inspection générale de finances oyo tobengaka ngo na mukuse IGF ndenge kumbamaka na ye moko monsieur l'inspecteur Gilles Alingete chef de service soldat du peuple oyo azotika tablek mukete na mbongo l'état buzobe za lisusu te aye na mosala na ye ya kolandela mayo nyonso ba contre salema ba convention entre gouvernement congolais na bamboka mususu ba ye ko publier rapport oyo ya convention entre gouvernement congolais na gouvernement chinois tala lelo yo ba vérité bimi ebele lokola pe président de la république Félix Antoine Tshisekedi motema na ye elalaka na IGF ba ke kolandela likambo oyo ya entreprise Sikomine na constat na bango ndenge contre signamaki peuple congolais azali ko bénéficier nango malamu te bien qu'il y a pesi ba gisement na ye tala kaka mboka na biso etonda kita ba richesse na biso nyonso ba chino balobaki ba kopesa en partie kotongela biso ba infrastructure ba hôpitaux ko réhabiliter ba aéroport ba université ba barrage pe kotonga banzela ya rai pona ba train meti le loyo IGF fait constater que eloko moko malonge salemité boyo kandenge ye moko inspecteur général monsieur Gilles Alingete ndenga zali ko pesa ba statistique. Les entreprises chinoises ont eu 68% des parts sociales pour n'avoir rien apporté. Ils n'ont rien apporté comme capitaux. La société a fonctionné sur base d'un endettement auprès des banques chinoises. Deuxièmement, il a été constaté que bango moko ba société chinoise wana o bazana biso na partenariat bango ba récupérer 9 milliards de dollars américains, tandis que l'état congolais na kati ya misolo wana azui kaka 822 millions de dollars azui yango pe en termes ya ba infrastructure, en termes ya ba nzela, en termes ya babiloko sengelaki basala. Mais soki otali na 822 millions wana ba infrastructure oyo bango bazoloba eza 822 millions o basali eloko malonga ezali te. To tanga lokola hôpital ya cinquantenaire o ezali na Kinshasa bango bazoloba ke basali hôpital wana na 114 millions de dollars. Bana Kinshasa nyonso bayebi hôpital wana bango te batongi yango e banda kala ezalaki bâtiment à l'état inachevé bango baye kaka kosilisa musala. Comment ça peut coûter 114 millions de dollars? Aujourd'hui boulevard du 30 juin awa basalaki agrandissement bazoyebisa biso de Kitambo tina gare centrale pour basala agrandissement 70 millions de dollars. Soko landi biloko wana nyonso omoni vraiment que biso toza floué na kati ya opération wana. Irrégularité mususu biso to constaté ezalite l'état congolais andimaki apesa Sikomine ba exonération ya 3 milliards de dollars américains. Le plus important aujourd'hui tout ça la rééquilibrage ya convention oyo Congo azonga na ba droit na ye bango pe partie chinoise baza na ba droit na bango, mais le quoi les alliés à faire biso to memi ba gisement chacun doit se retrouver faut ba revisiter yango ba corriger yango yango nende ko bandela baso bandela convention eza loi eza mibeko isengeli ba bandela yango. Papa Gilles Alingete boyende salaka au parleur ndenge ba congolais ba yebi ki elobelaka toujours bosolo tala ndenge bobimisi bosolo na dossier oyo eyebanaka kutu te peuple ayebi kaka mboka na ye eza potentiellement riche mais ye nzala na libumu tala ndenge mbongo Congo zalaki kokende yango pe biso toza kosenga na peuple congolais a soutenir IGF na mosala kitoko ezali kosala po ete mabumu na biso etonda to bénéficier na ba richesse na biso ndenge zalaka boye kitoko.